nga gaso na mona c'est l'homme on te passe sur kanyama gaso nga moi c'est ça PD on se kanyama sur na terrain donc gaso c'est l'autre gaso nga PD donc kanyama zonga donc il passe ça moi to fanda l'estoté ka izali sikoyo na ba policier bazandenge moko ba policier soki ba oyeke ba beta bango moko buka na comme ça babanga bazo beta kama sasi ko bango pe bakoti na route na bango donc bayoka na seke bango bakulunda bagenda koyiba bakeko pesa ba police yango na moye batake bango ezati en tout cas eza passe toza mal à l'aise na côté makala conseil muke na kopesa ba mama ya ba type oyo na bandeko na bango bayoka sonye famille oyo eza ko se respecter système ya permutation o bakangi na capital batinda ka bango na ba prison ya intérieur esika ezake visite ezalate abosa na kutu esika uti azanga nzela ya kozongela wana peut-être eko changer bango les longo na ba policier ba ye ko kota donc ko buka o ya soda za FARDC ku ozo mona za longo soki mpona makamda bango mais lelo abukani ye moko mozo aswa na ndenge na ye akepa bugume sekuna na ngamu kuna boy ko kipe bo siko tant biso to boma mutu awo après siko bomo na biso batu mabe donc on va osala ba mona ngote ka o biso to osala ba mona mabe Je boutique on va pas dire ma mère soda zone nyoso soda la poison éclaireur boulibi poison na ndoki soda mbote papa tout ça na makala na quartier ni na quartier Tampa. OK comment on bengisi caméra tongo la bengisi caméra tongo za atala bakamba sala ki lobby peda solo wana banal basala ki banal bakuluna na basoda poison mukaya ki lobby bazo panza ngai ye bako poison azotala na mayaka bapanzi biloko nyoso sikokala kozandeki ni na porta ndako bapanzi babuki pa nyoso baladi nyoso basakade bazuba sopi bafufu poison waza nani poison waza nani soda kuluna azakana na kuluna na basoda bakoncho sala sakade na yebe poison sala pembeni le bazo panza bagata na zo mwana ye na zo penga soda bakole telemika wala zotala donc mbote possiblement awa toza na commune ya Bungu na commune ya Makala comment na tongo boy population de mepele boya makamine legele bino awa na quartier na donc lobi to la liberté na bandako ti na bakata ndako na ba chambre policier mo Makala boya certes ba fungusa certes na ndenge na policier ngo nani poison certes ngo za wapi ezala na Bungu na sebo ba ye na ba kuluna o ase ba mayaka na ba nini yo momoni bilili ya nde ba pantigo ba suba place na banda ku soto memio na ndako omona mambo atala elobi siko bino na bango weli ni bozo wela nini bino eloko te na biso awa biso koto bato babunda bazalaka te bango bayemba na moko wolela biloko ya boutique yango tande ba panti bango poison ngo po balongo esika bazaka ti ba ya il faut ba leka combien d'avenir ba vede belé Maria OK bakonza mboka général Kasongo azali okora makambo ayebi yango osengi basani pona bino biso to senyi ke batela biso sécurité na Makala awa jeune wana poison na bafungusi siati kuna na bakuluna basala na ba lobi bazwi ba minduki na ba arme na ba ba oboto na moni oyebo na kanda boye tongo boye kamwa wezani na yena kanda boye lobi mwana ba meshi nyonso uta kosoma na mbongo na biloko nyonso bayibi na bakiti bakoti na église toza nango pembe na kati église bakoti bayibi bato ba god na kati église na bakiti na kati église ezalaka te poison wana zima munduki na ye apia na civil ya zima cheta zobuna
na civil azobeta masasi ezalaka te auti kuna na se kuna soya awa ezalaka te sécurité na makala la police a commis associé na bakuluna azokota bakuluna kote oyo toza na kimia te na bana biso banda babuna bakuluna te bakomi babuna bitumba oyo komi na suka toza su na kimia te la police asa eloko te tosengi batina biso FARDC akotela biso likambo oyo po toza su na kimia te tokomi na suka biloko na babala moto te eza te na bapolisier bazotema na basoda soki basoda tomoni yo awawa na lopango awawa lobi ezalaki scandale likambo nini ekomela libino lobi papa biso likambo ekomela biso likambo soma manene na boto belokaka na tv na tala na molière oyo ekomaki lobi soma papa na manene na botama na supe na bilamba bakoti na promesse bakoti na papa voisin na biso awa babendi papa na nzoto babimisa papa heureusement ndeko na ezalaki asali effort asala nini basongisi ye baye awa tozokota na port papa aza kuluna papa aza kuluna te papa mokolo pas mon côté encore peut-être défendre des gars défendre bakuluna non effort ça té sur grâce de connaissance la quitté mais là qui sont awa ba ina ndako awa nga moi moi sifunga moko aba papa ni chete ba plasma na mundi na wana porte dans les petits makasa na lenga sur makasa ndenge ni non somme papa non la qui no beki somme na kata ndako no awa ba côté qui défense c'est derrière manza wala 56 ba sur makasa wana mama côté na za quitté donc somme ina OK bakondi il y a la police général Kasongo déjà za au courant makambo déjà ki bengaki lobby usengi basali papa nga gaso na mona selo mo te pas so kanyama gaso nga mo ça PD pas so kanyama so na terrain le gaso selo gaso nga PD non kanyama so nga merci beaucoup Chikoto. Et bah menacer en vraiment que oui. C'est là au le banane tout ça on a bien serré. Papa. Mbote ma reine. Likambo nini obengi tutongo boy na loboko boy. Kwa mnyongo nezani. Likambo nga na bengi bino ngai naza soda FARDC. Na uti musala nazokoya nakoma na nzela bana kuluna ba blende ngai na 19h. E ba na bana kuluna ngo. Na yebi bango ko tuté. Na 19h. Nazozonga ba kangi nzela ba biki batake ngai bakatanga mike. Sikoyo na simalango bango ba ye ko menacer ngai ti ba ko sala ngai trouble. Nde lelo yo nazwa shock yo na loboko. Ba ko menacer ti awa na kata lopango na bino. Tangu to ba menacer nga na balabala na kei ko benga ba policier baya ko baya ko sala intervention ba policier ngo soki basangana na bana kuluna soki ndenge ni nango na éviter na kei lobby na déplacer ki na zonga boy donc kuluna na simawa mabanga til kola batol ba locataire nyo surtout menacer chance papa moko ya voisin nga zalaki awa nde aye ko sala ngai nino na kesusu na la police oya biso na mwana batindi kuna ba police bazolo banini ke makamwana etali biso te ba police ya Congo makamwana etali biso te matina singa na ko yibisa major atindinga na ke ko benga na yibisa letina aya ko sala posa ndenge basalaka ndenge biloko epanzani mais na comprendre te commandant wana zo yibisa ngani na bike na ko zelanga lobby na zela lobby na ndenge nini na yebise ke ngapi na soda lokola yo toza ba soda pourquoi bino osala ba bloka ndenge na ke bayo menacer nga na kata lopango donc ke bozoti kaka ndenge wana na kufa na ebite na kenda tu na zwaka shock yo na ke pa Gourmès na bi Gourmès nga na zwi shock po na ba belema na yo ya mabele na ebisi donc azuka solution pour ça nini suicide moko na venir proquer mais rien tala lelo yo bayo kotelanga suna kata lopango surtout suku ba bomi ngai Gourmès na roba oya makala donc nazo comprendre yete alinga na kufa to ndenge nini nga na soda ba nini ki Gourmès nazo comprendre yete
na sina yebise ke de likambo lokola bozomona likambo ngale loso na kufi na makala nazokufa kwa na kombo ya gourmet aluka nde solution ya makala oyo o ngani ne na kina ngwana lopangu na ngai ekomi na donc sécurité za sécurité nazo ebate unité na ngai lelo yoki ngana soda fox na bali unité na ngaba mona ngai lelo ndenge nazo lobabo so lelo na kufi na kufa kwa na gourmet sa makala parce que eloko ba ko sala awa soki ngana na isaki yango so nini ya zweli ngai le ngambo na kina kanko kolo na sumba ya biloko na ngai na basale ngai traitement siko nazo souffrir bakati na ngai nyoso to ko sokola eza souffrir na ba voisin ba koti na ba kiti nyoso to ko zuwa na ba biloko nyoso na ndako bazuizui est-ce que basala ne ngwana est-ce que ngana kuluna. Ok, yo ozali un FARDC ozape mutu ya mibeko. Komona makambo oyo bio na bino bakonzi bozo sala makambo boyo. Tanke yo pita ke yo ozape mutu ya mibeko. Osenga bakonzi likolo basala nini? Na sengi na bakonzi likolo baluka solution pona bana kuluna. Pangani na zale ya wa maso na leki na arme na ndako ngana boma moko. Kuluna leki makasi. Na doi na zale ya wa ndongi nongo mona ngaboye lelo so ina zuli kama ndeka na ngona yobaka bana kuluna na kaso na force te ya nino te makala donc menace fort na éviter vous avez mal à l'aise donc terrible sécurité ça makala. Merci beaucoup. Merci. Yo zali voisin ya yo za voisin ya FARDC sawa comme lobby na bino ba innocent ba côté no pa abasali bino sandrement. Et ça qui yon dengeni. En tout cas, ça qui passe pour biloko na ngana te na sote ka epanza nyonso ba yibi yango ba kati ba mesa. Ndenge pe ba yaki ba côté biso toza na biso ba locataire. Allez soki ba bomaka biso nde to kufi. Donc ba kuluna tozo pe mate tongo midi pourquoi bazo bundaka bazo botola bato biloko donc bango bazo bunda pona bango moko te mais bazo sala pona ko yiba biloko ya population tozo pe mate donc il passe ça moi to fanda lestote ka izate sikoyo na ba policier baza ndenge moko ba policier soki ba oyeke ba beta bango pena ata moko buka na komisa babanga bazo beta kama sasi ko bango pe ba koti na groupe na bango donc ba yoka na seke bango ba kulunda bakena ko yiba ba ke ko pesa ba policier yango na moyen ba take bango ezate en tout cas eza pasi toza mal à l'aise na côté makala donc moyen ezate tokoki makutu makala kokina biloko na biso ezobeba toteka tolesa bana ndenge nini tongo bayeba bundi midi bayeba bundi boko bayeba bundi siko baye kokotela biso na kati lupango basote bamir bazoningisa baporte biso toza babibali kingi te ka bana mike na biso balocataire siko soki basali ba désordre na nsima tosuka wapi mesa na ngai bakati yango bayibi babiloko bakiti. Merci beaucoup. Comment on a tongo boy na ba single boy on a kanda makasi papa kanda makasi comme les gars lobby ezaki nini comme ça ndeko nanga na ebisi lobby to kokai ko vanda te na quartier awa dozo mona lupango ndeko nanga tina telemia donc soki tozalaki te lobby na ebisi yo papa azalaki te po aza na choc azoeka pona mamba bakulu na oyo donc tozenga na ndeko nanga wana soki tozalaki te ndongo mona standi musu esalani awa donc ba uti na bango soki côté nini ba ye kokota kaka na lupango awawa konyata porte kokota na ndako ba locataire ko buka ko bimisa biloko nesu na palais donc biso kokota to koti to calmer to bandi ko pekisa ba macheti ba milangi ko bamba ba brique ko buka donc mema na ba musu o bana balalelaka bino na bango relation ni eza relation ezate po biso na lupango akulu na zate to la relation te ba ona misala na bango ya kimuibi ya kindoki o bango ba ona ngo do biso tola musala kindoki te yango bakoli nango yango ko mo manifester na kimukolo nde bakoli boye donc biso ndenge toza boye toza na kuluna te na mais quand même bana ngo basiki des choses na boyebi bango quand même toyebi bango te pa ba uti toyebi te to mona kaka groupe yaki kaka koya donc il est longo na ba policier ba ye ko kota donc ko buka o ya soda za FARDC ku ozo mona za nango azoki mpona makamna bango mais lelo abukani ye moko mozo aswe na ndenge na ye akepa bugume sekuna na ngamu kuna boy ko kipe bo siko tangu biso to boma mutu awo après siko bomo na biso to mabe le o bango ba sala ba mona ngoteka o biso to sala ba mona mabe ça va lobi to lala ide neto bunga la muka siko pona yo kila sapongi ke caméra ya mona na la muki mais na nga minga olobate to saka awo mais o biso to sala mabe l'état to saka OK merci beaucoup ngana donc na iso ono lobate donc doze la kaka aso basalaki baya susu OK donc once que l'état a filmé bien
Bukasa, Kiri Orange, Papa Zwana Banini, Ekiri Désert, Luyoyoeli, Combien d'image on a bien? Ekozanga te wana lotungu. Bimana nwana. Koti so kota na kati. Ya tsala. Nongola kitu. Bala ni molia ba Orlando awa elo ni usala ni. Ngai na vanda na ndaku. Ba ko zwa ngai na ke sa musala. Tamba ozwa ngai na kena ndenge mo malembe ti ba memi ngai na conteneur ya quartier 5. Tamba kitinga conteneur ya quartier 5 sima ba kitinga ba binini ka na zokisaki mutu. Doni ba kanyo olo mama major. Ngai namona na ngelo ko lobati. Bango mo ba sala lona bango. Bonjour papa. Bonjour. Comment on t'a dit comment on a Adada. Comment on a Adada. Adada osali. Matata kana manzele banini. Bisungana nde beta petite sœur nanga manzele tango ya koti. Line ezaka daya bouger kenda tuta na mi line longwe. Ndaya ko funda nga. C'est que yo za funda ma. Te ngana kuna te. Olo ni osenga major. Bon, eloko asenga major ezata. Major yemoka mona tan mwasanga oya oloba yango major asela. Éviter comment on a Samedi. Ba biso za pour la monnaie na quartier. Ah lokuta. Bakainga moto. Ezali jeudi mettre sécurité après singa moto na kinango. Mabe na dema moto na kinango. Oke na kina ba panzinga sango na yibi moto. Et pourtant mettre sécurité après singa moto. Ya bakainga moto na bango yango wana. To moto apesa yo sala ngoni. Apesa nga ma singa na tega te to tega ngo pete. Yo moto wa to tulongo moto zo moto wa. Bato za moto na garage. Na garage na bokasa. Okay, combien wa bokasa nenge? Te amortisseur e bugana ki. Ya to kendo changer ngo. Pendant combien de jours tu montes pas? Ezali ka 3 jours. Ya lega 3 jours. O senga major ni. Te mo major. Elo na senga mo major ali misanga na tegite elo bato ya ngwana. Mutu to sala ne kopi ba bimisi te ba bimisi ngai. To na bato ba Holanda yo. C'est une lobby na ngoni. Ah na elo wa lobate mo gonzi. Na elo wa lobate. Ça va. Éviter comment on a nga komona nga Emile Bieka. Éviter comment on a ta siate a osala. Non nga na problème ya moto na ngai moto depuis semaine passée na pesaki petit abula. Ndenge ezalaka petit ayebisanga ke non bayibi moto depuis vendredi passé. Nde azo luka ti bayaki ofunda pa major to solonga. Yango ntango major basali enquête bakie kokanga na bokasa. Bayibai moto na kaluka tikaki se déplacer akotaki quelque part abima bo moto ya lisusu te. Nzoka petit azwaki moto akenda ngo ndenge auti koloba. Yango vraiment yango lelo to récupérer moto yango mokonzi na ba élément na bakende ba récupérer moto yango eza na souciate. Éviter on peut se le tourner na mokonzi. Bon, on a pesa le tomo na mokonzi. Merci pour la musala sali pour azana pour na biso. Moi conseil muté tanya bandeko bayibaka. Conseil na bandeko bayibaka mbo eza vraiment malamu te. Neti petit amonaki non faut se débrouiller yango na sombeli moto abando bula. Yo pe musoko yekola baluki le moto comme bula c'est tout. Ke obanda ko yibeza bien te. Yango conseil na. Bonjour. Comment on a venez on y eleki. Binyama eleka boye. Papa lek abenganga likolo ya étage tozalaki na papa tant na koti na nini na vi na nova tokomi wana
tokomo discuter na sécurité isinga il faut na pesa mbongo abattre la moto na juste 500 francs na pesa sécurité boy jamais na ko pesa 500 francs na pesa 1000 francs to 1000 francs to pesa kolanda papa retour to mozonga moto eza lisusu te banda koluka moto eza te na butu wana kutu to fie na nini nyonso na kote ya Velodrome kuna oyi moto ayibi aza Velodrome to fie bango butu mobimba to lali kutu libanda jour wana ipesa ya passe makasi to lali libanda moto eza te donc lobi na ngonde na tongo ya wana ba tokomo yo ka basango moto eza quel boy moto eza na money shop il faut boke luka moto ya wana Joana to vandi na ndako na butu to kaka mama ba yeli biso to moni antenne ntozi moto ana mwasi na coin to na coin boye to moni yepe mususu akati prince da mona biso alinga kimamba moko to kanyenga na kamfo na ngai ngam tu na kanye yeyo aza présent zo mona ngam tu na kanye ta na kanye mba moko alinga bulumuka kamfo na ngamba mwa to kanye mobe ba to ya quartier ba yebaki papa ta ba moni que non bikambo pa José bako ibe moto te yen bango bato bango beta beta ekuba place yana tinde tozie tina la police to tike na la police ana au melite papa pesi maman mbongo ba matisi maman ipa to sobika bete nenge bakani lelo okolbani no adi on ezani bon za pasi pona ba de biso makasi fo luka ayebi pe okumba moto fo luka mbongo na e donc koyiba vraiment en tout cas ya eloko moi bien te faut ba luka mbongo ndaza azada aja luka mbongo apena moi sina zem déjà faut luka mbongo donc et pe ça passe makasi pona ba vie na biso faut ba sala musala ça va musala bonjour mokoto moni na kada terrain na yo te bité venima nyezo le camp Major Aurel Tosobika commandant commissariat Kanluka kaka ndenge tobenga bino ezalaka te pona komikumisa to nini tolingaka nde to décourager ba malfrat o basalaka mabe bato nyonso bamona bango na ba famille na bango bayoka soni po prochainement bazongela makambo bazosala te nako présenter moko monsieur Luyoyo Eli aza kuluna ya ekiri 2 heures bakataki petit moko batongi ye 47 épingles petit yango tellement moyen ata côté le mezate eleki ata césarienne ya mwasi ou bien miome o ba opérera basi aza na pota munene 47 épingles na libumu akataki ye na gilette bazaki na ba conflit na bango mike c'est ce qui a fait que non mokolo bakutani na ye na butu bakati ye na ekiri na ye monsieur omoni kitisaka kusosa alias Adada c'est un kuluna de circuit monsieur lelo tosi tokangi ye soki lelo tokangi ye eza po alongoli mwasi na ye mino mibale telema mesana baje de mer atia mwasi na ye lokola sac ya box soki alingi asala entraînement na nzoto ya mwasi na ye yango akendaki kosala entraînement na nzoto ya mwasi na ye et résultat ebimi mwasi mino mibale ekei voilà raison esali ke Adada a se retrouvé awa aza wana kotuna ye nasi nakangi ye a beaucoup de reprises monsieur oyo moni Bukasa nga nayebeli ye chauffeur ya moto nzoka nde azala mpe moyibi ya bamoto leki auti koloba tozalaka na place moko na Kanluka oyo bafongola ya kitoko moto akoki kopema mpe ameli mpe mwa biere na ye na ndenge ya bien na Villa Nova petit akoti amela biere na ye atiki moto na sécurité po baza na sécurité civile wana apesi bango mwa 10 francs na ye po babatela moto monsieur oyo koko na ye tema aza ndoki aza na bakisi ebele petit aye kozwa moto na ndenge ya kisi donc sécurité ayebi kutu te moto ekei ndenge nini tango baye kofunda ye pa tosobika na beta ya ke aza moke makasi tosala ya minene ya bato baboma bato tokenda ti na sangamamba tozwa bango yo moliere ozwa bilili wana nde oyo ya moto yango nakangaki ye toke mpe kozwa moto akenda ye deja kosimbisa yango na Itaga na komi na Kinshasa kuna baluka moto akosomba yango malheureusement telema ndenge nazoloba za moke
tolandi ye tokangi ye tokangi na moto tozongisi yango awa. Conseil muke na kopesa ba mama ya ba type oyo na bandeko na bango bayoka sonye famille oyo eza ko se respecter bakondima kolomoko te mwana na ye balakisa ye boye eza ko représenter éducation ya famille et surtout l'éducation de base. Ndenge ozomona bango ça représente éducation bazwaki na bandako na bango. Je dis bien l'éducation de base, place ba uteli nde fruit na bango ya place ba utaki yango. To lakisi bango pambate epesa pe famille soni. Po basolo na bana na bango basimba bango matoi po lobi bazongela su musala oyo te. Voilà préoccupation na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, nazana regret makasi ndenge commandant na biso alobi awa vraiment félicitations na commandant na biso ce qui était ndekaluka penza eza tombé na bakuluna. Bakuluna baleki kutu na kokolo baneti armée na biso na force. Toyebaka te okoko kuta na policier na butu bo papa akoko la protéger mais soko kuta na kuluna en tout cas yebaka kaka ke okokufa. En tout cas, félicitations à Major Nabiso Ndenge. Aza ko traquer bango, a continuer toujours pour tout ça na kimia a na kaluka. Papa, ba ye kusa bango misala, ba lukela bango misala ko sala, ce qui misala ko sala ezate, ba ko sala kaka boneti mo konza lobi ezali éducation de base. Éducation de base nde mutu ezoboma bango. Ce qui ba ko tika te, ba ko suka kaka boye kaka. Ba ko sala mal à l'aise kaka boye. Ça va. Merci papa. Bi na lingi na intervenir eloko moko parce que na lukara presse na bimise loko si ya moyen pour ko aider population et ba mapinga na biso oyo bazo sécurité biso na bien na ba bien na biso ndenge ba kanyi bango boy ba sala système ya permutation ba o ba kanyi na Kishasa ba tindi bango na parquet intérieur po bandeko na bango ba sala bango ata visite te bazanga même moyen ya kozonga ao peut-être ceux qui bati application wana ba petro ba komi corriger eloko na lingai na loba yango wana non eza bien ngana zoleka est-ce que mkonza ko kanganga mais bango tango basali mabe yango bakangi bango longo na pona mokonzi na biso to sobika coup de chapeau ah basala bango système ya permutation o bakangi na capital batinda ka bango na ba prison ya intérieur esika ezake visite ezalate abosa na kutu esika uti azanga nzela ya kozongela wana peut-être ko changer bango. Merci. En tout cas, la sécurité pour la bâtisse poyo, Michel eza ebele. Mama ya 50 eza, babude eza, batika kimoyibi, batika kikuluna. Baluka misala basala. En tout cas, va changer. Va changer. Mosungi Malamu, le meilleur ami de tous les temps. Mosungi ngai azala bombo, akosaka te soki alaki. Suka suka se koko kisama, tabomo ilanga. Mosungi ngai azala bombo, akosaka te soki alaki. Osuka suka se koko kisama, tabomo ilanga. Ilobana Yesu le polelanga, wana balobi polanga esili. Pati ya virgile polalo esili te, oya papa ebandi. Ilobana Yesu yango polelanga, wala balobi polanga esili. Pati ya virgile polalo esili te, makambo bien ebandi nango.
molila miso makambo asala elekelanga moto akosala jamais. Moto moko te aboyisanga oyo ngai moko la molila miso makambo Yesu asala elekelanga moto akosala jamais. Ah, mosungi malamu eza yo lelo totatoli kalite lili opolelanga soki mawa te tongolula yo oselektiona ngai parmi bavainqueur yango nabangaka te. Mosungi malamu mosungi nanga zana bobo akosaka te soki alaki sukasuka sukasuka se kokokisamba na bomoi nanga. Mosungi malamu mosungi nanga zana bobo akosaka te soki alaki sukasuka sukasuka se kokokisamba na bomoi nanga. liloba na Yesu liloba na ye ndekole nanga wana balobi ponanga esili bati ya nini bati ya verdu ponanga esili te oya papa ebadi. liloba na ye ndekole nanga wana balobi ponanga esili bati ya nini bati ya verdu ponanga esili te oya papa ebadi. mosungi malamu le meilleur ami de tous les temps oyo akonsolaka motema ya bato ntango moto aza na pasi. bien aimé lelo totatoli mpe tolobi aza mosungi malamu. makambo asala makambo asala elekelanga moto akosala jamais. moto yango nani moto moko nde aboyisaka oyo bamoko na molina miso makambo asala makambo asala elekelanga moto akosala jamais. ata nazali lelo oyo nayebi na kozwa mabikaka lisumu ekinzambi na boya Yesu yotelonga nanga Yesu yotelonga nanga. kozala na Yesu esengo ye nde elonga ya solo nakomaka monene ntango naza na elongo o masolo kitoko